nalekaki na nzela bayebisinga bobengani patron na bino MG 30 na mouvement mouvement tikali donc ya bino moko baya eza vrai ou faux? Bon, ils a faux. Ils a vraiment faux. Masundola bane akota libala. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc combo ya orchestre oyo eza komoni. Bon, tolo bondeni. Donc Génération Fox. Anima bosangani Génération Fox. Oui, Génération Fox. Ouais. Fox oyo la songo na ba ferre na ba fali to ndenge. To bola sa MG ke bona Fox makai. Toi la guerre na Mertin. Toi la guerre na Mertin. CongoDialogue.com CongoDialogue.com. Un grand merci na ba cher internaute tout boza branché à Kolanda émission qui toko makasi to bengi na kombo ya Congo Dialogue partout dans le monde site internet c'est moko Congo Dialogue ya Francine Ngembe ba biso kozolanda ba site belé mingi ba internaute bazo kwesa mangana ko mekama trop parce que bazo ba actualité ya mabe ba image qui toko te mais na kati ya Congo Dialogue so batali émission o a tout la kinza la 2 jours c'est retrouver ton mbala moko na image pour aujourd'hui actualité ya bandeko na yo peut aujourd'hui ba visibilité ya malamu donc mingi ya kolobeza te bino mobiki numéro 1 na ba site internet dans la minute eza Congo Dialogue ya Francine Ngembe soko za na tongo na pesi yo bonjour oza na pourquoi na pesi yo bonsoir bonjour na maman Francine Ngembe babi c'est Meka Joseph maman Leka Jésus Christ pourquoi pas na ya Chico de Wolo vena ngai sans oublier Pierre Ngombo El Picasso sponsor officiel ya émission fait faire na kati ya Congo Dialogue bambote na ve wana mbongo belé donc to amekwa zati amta mbongo tala na studio mena boyi ko pesa komo ba mise ba bwaka pour na moni na zanga moyo ya mbongo na pour ça na mbongo belé do fona gala ko ngamo na ntima ya Pierre Ngombo El Picasso sans oublier ou premier kiliste balabi mwana poto ana 3 chambres ya bilamba taba valise misuku jezo bunda ero nana kozwania makor zwa nazo zela kaka nasa bongo na bandeko babandaki kosangana na MG 30 to bengi bongo orchestre MG mais balobi babengani MG na mouvement est-ce que babengana ka président babengana ka président na ebité donc tout sur la bandeko baza awa bako se présenter boye babango to bana studio baza ba jeune ba beti disque nena lo ba mikolo bo soutenir ba jeune ke bana ba vieux akala ba jibe ba wera ba kofitu da balembi faut qu'on soutenir ba jeune nazo beta c'était chaque fois nazo ba jeune faut qu'on soutenir ba jeune nazo na bandeko nanga awa ba se présenter bongo to kota na mozindo ya masolo pour émission oyo soko la nyongo te Italie soko la nyongo te Italie bonjour bandeko nanga. Ouais bonjour. Et tu simela. Ouais bonjour. Ouais, Combo s'est présenté, Goussala bien à Bandeko, Baïbité, Bachar Internet, basé Bélé Bazolando, plus de 7000 visiteurs na page les news des stars congolais, Bazotalao. Ouais, vous avez Fiston Bomanga Ballon d'Or, donc chanteur na vinu donc ça va quoi. Ballon d'Or, ouais. Bomanga Toura Ballon d'Or, pas MG30. Oui, pas MG30, la voix du miel, de Master Voice, donc le qui coule sans fait, la timbre supérieure, donc ça fait na maman, donc Coca-Cola, mon a soit Tata Nzambi, donc IBS. Ouais. Tu es écouté bien dans le studio, vous obéissez parce que nous avons un la rana ngoma be. Na lega kina nzela ba singa bobengani patron na bino MG30 mouvement mouvement tikali donc ya bino moko baya, est vrai ou faux? Bon, ils a faux. Ils a vraiment faux. Donc MG30 azam mama. Et donc ou bien ndeni. Hein? Ça la MG30. Hein? Donc la timbre supérieure. Et donc ils a tout bien été. Donc on peut y a MJ30 dans ndenge soki ya photo ya rankine zati à tout ça musala. Donc il m'a habité c'est habité travailler ba américain. Ils sont américains quoi. Et donc ils ont marché nous ça liango donc travailler na yo. Donc moi ça va trembler au travailler na ko na ndenge na et donc surtout travailler na ndenge na biso. Donc ouais écoute maman bien na so bien non on est toujours ensemble. Il n'y a pas de souci. Ouais, sans oublier un grand merci à Ambrose State babi mboti na openda babi moi na poto ya kala ya lelo te keba na bana poto ya 2000 attention aza muninga no tambo state keba aza prêtre lelo tilobi donc mtatinela vekes ba mokoto banini yo attention ndeko na ngai sikoyo to ekutala bino na studio mais bolobi ke marambo itali MG30 te bozo travailler comme ba américain ça bongo bo travailler comme ba américain bien sûr parce que oyo ezaka mouvement ya MG to bo beti mo nzinzingi libanda.
Bon, dans le monde, tu n'as souvenir mingi. Mam na biso donc, il y a des gens tous ça donc mam na biso. MJ30 en a poto. On s'en mam na ils sont tous bêta miroir. Hollanda. Donc tout ça mam bébé na yé. Maman sundola bani akota libala. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi yum to le bien. On a les nets comme er musala nga bene banda. Da mère bene tikane bino ba isolé anakin. Lo bango na to. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Mais vous avez vu que MJ30 a aussi la musique. La poto a aussi la musique. Marambo sogi ya libala sogi ya nini wana to yebi yango te. To la musicien, to ça toujours musique. La musique boza en collaboration na MJ30 to boza en dehors en collaboration na MJ30. Boza na ninge na bino moko quoi. Oui, oui. Boza derrière solo na bino. Oui. Oui. Mouvement MJ bopanzango bolongwe na bino. Mouvement MJ30 et ça MJ30 yemona. Donc là la poto, mouvement la poto. La poto, le MJ la poto pour MJ30 de l'idée, ne musique. Il y a orchestre na yi. Bon tout ça vous la kini boye. Orchestre MJ ça te. MJ ana poto yemoko l'idée. Ndé moi on travailler robe américain. Tout travailler robe américain donc tout travailler comme ça au salaire yango yo. Dans ni menuisier ni maçon. Ni coopéra ni chaire son ne sont na artiste mi c'est faut na lera na lo yembo combo excusez pardon combo ya orchestre oyo ya komoni bon to lo bon ndeni donc génération Fox anima bosangani génération Fox oui génération Fox ouais Fox oyo ko laksa ngona ba ferre na ba fali to ndenge to bola sa meje ke bona Fox marai toi la guerre na Mertin toi la guerre na Mertin tout cela très bien. Ouais. Un grand merci à José Moko Maison African Food. Il y a biso notre bampé. Pourquoi patron de maison na poto bino a na simbo pour sali génération Force beaucoup type studio bobe type bord bientôt pe bozo baba bazuza maxi single les autres makala mingi te a il m'a décembre to janvier. Kalaté bon bobe type bord kalaté est-ce que MJ 30 R akoyoka akoyoka surprise o bosali oyo et que ça là c'est la force c'est à c'est la force et puis on a un vrai soldat et donc BCRS et donc BCRS mais on grâce à ma siki na bien même maman Sarah Mboui maman pasteur a bien oui donc je vous tout merci namoni boza ba musicien awa babi ba musicien tondimaka bango na voix na bango pe na loyembo boza ba chanteur batasima baza awa to kabine pe mwandambe bongo to yoka pe na mo extrait ya studio boyoka génération Force biloko balameli bino balamba bakosa mais boyoka sikoyo un grand merci na elengezanga lipasa moi si ya pembe na kati ya Londres moi si ki toko pourquoi pas na Jenile Makoy Mamboka ba gros bisous chérie talara yo moi si ya taille Jenile Makoy Mamboka ya yo tembe te. Na pesa mino micro bobete bo balancer biso moloko sepelisa Francine Ngeme depuis Belgique na Weple Mikelise na kati ya Londres ko sepelisa bango makasi. Na pesa micro banani. Pas machiniste. Pico Jazz. Toki ambo azangai. Papa 5. Lembingazor. Etage Asuka. Ya likolo baza kosambwa mawa Ambosi ya sunda leader à Liège Ozanyo sonde yangaye Ambosi ya sunda leader à Liège Ozanyo sonde yanga Ozayangaye Ballon, Mawa. Leader à Liège, Ambrosé dia Sunda, Asoma Somba, Atonga, Kasibolingo Nangayo, Silicite yo tikango inachevé, Otikanga sans espoir, Ngai komandole, Polimonangao, Memae Kenana ba pensé na yo, leader à Liège, Natikali, Olena kayoe Polingwa surile le bongwania Kole
leader à Liège, Ambodia Sunda, Somba Somba, Atonga Tonga, kasi bolingo nanga yo, silicité otikiango inachevé, otikanga sans espoir, nga koma loleye, molimo nanga o, mema ekenda na ba pensé na yo, Papa 5, natikali, olela kayo Polingwa surile bongwania magovie ambo mawe bongisi oreye na motema nanga mela ebioza ngaye merci vraiment nabi ki nzembo et c'est ici 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 Amboz State balobi Ambo Diasunda mobali kitoko balobi ndeka idéologie la rara babi leader akacha Liège quoi siko banzembo kitoko boye banzembo kitoko boye pe na pone pesa ngo pa mère te bi ma disque mère ata dika ngana simbela et pas mère bon on attend la racine au chanter mon racine to beta racine na mère oui to chanter mon racine oui pour ne que mission ningi ekotalama na bi que MG 30 partout à Rolanda ngo siko pourquoi ba jeune se bosangani kaka moi le yal mo za la bien est-ce que boza en collaboration bien tout boza bozo marcher bien très bien on va faire un engagement donc très bien c'est que ndé bena boza bino tout air player rwanda tinga père aboti bana na 8 bana tout bakimi parler bango tout baki basangani sikamako basali pe jeune ndenge na bango c'est ça papa za papa maman aussi la et surtout de maman tire la maman donc OK ni so songolo paka la gauche droite maman azara maman pourquoi bolobi obengani MG 30 mouvement pour na yoki yango libanda ndeko ko nte matoyi na ngeza musika makasi babi obengani mère na mouvement ça vrai ou faux c'est faux oui to benga MJ 30 ndé c'est bon na gondé c'est pas banane ouais on a ma rumeur et bon on est ba beti racine miroir racine mané ba beti on a ngai tuki no malembe tuki no malembe siko tango bonga tango beaucoup studio a bosola ki na yimoko ex patron na bino ke non to sala beto sala boy et ça peut ça encore kala tout travail roi américain na rose fait concert na beta concert ali na hotel tout moi na la bomba beta concert na yaki donc na obimande na lingi donc na okende na ozonga siko soki MG 30 ayi ki na zongi mouvement pas zongi mouvement mais ce qu'on a yé non té sur le moment le présent na yé non té oui mais je n'ai été ouais ça bongo génération force dans ba jeune basangani dans ba pesika moi image ça la rappelle bien ouais leader aux hommes tout ça bandeko mususu to kapé moi via bandeko va se présenter parce que bana poto baza bena besoin découvrir bango quoi kala aux émissions ya Congo Dialogue internet poto na poto tomber ndeko na ngai bonjour kombo nanyo c'est Ramsey Dangamingu Mboitete étoile Mboitete za Congo Mboitete Alex étoile vous en de Gisèle Mboitete te bon nga Mboitete wana ba pesanga na carrière musicale na chant babi yo étoile toki ba fokala malamu cheko na bine kitoko makasi ya songa est-ce que ko pa la bisango a to kango nzembo boyembeli Ambo State ouais jazz engana kangamiawa na motambo wa pukute amura seja sunja nde kanginga boye bazila zamba tabatumbi matiti nzele zikaka te esika matamba sila sudana ngai lekaka krisa mbelenge obengelanga fadiga darsika lemba wapi krisa ikoma c'est bon omoni na rajouter ka muke produit ziko kata na yo omoni ozubi so en plein studio ndenge kaka mokonza otoloba mama moni ba leader rebelle na bokese belé batebe ba ressources te ba mona kaka
avant ba démarrage nyonso comme ya ba meje ba mwese ya ba par-ci par-là azalaka leader na biso liboso kala ne baloba na ba quartier andoka mba biso soneza ke mona kiaki ta mama petit nzela bana ne ba na facilité aux pembeni na et ça bon le jeu kuma mara c'est kuma mara kumba maraka ouais message nous ko lancer na bande ko tout bazolanda bino na émission ya Francine Ngeme Congo Dialogue na Namibia toujours moi na musala d'internet nyonso c'est nyamakor bazolanda partout dans le monde message nous ko lancer à propos ya single na mezobima message jaka ke musique malamu moyo kango ezate bayo kaka conseil au tolobi na nzembo eza amour mais amour to batei leçon sur amour batu bayoka batu banyokolaka basi banyokolaka mibali bameka mpe kolinga bango o tozosenga yango wana message ya clé na nzembo ezoloba mingi bongo mais oyo baza mpenza po batiaka maboko nzembo ezaka moko wana te banzembo eza ebele mais tolanse na moko nde mokonzi alobi ope alinga azwa nzembo banzembo ezali contact epesama azwane banzembo ezali. Ouais, merci babiso on a besoin de Mbaemba ya ope mikiliste soko lingi baemba ba jeune bango yo Pirongo El Picasso soko lingi baemba ba jeune bango yo benga pe solola si tu sololes pas on te solole pas donc faut solola. Bonjour ndiko na ngai se présenter rapidement kombo nani. Ouais bonjour ndiko na ngai na sepeli ngai semblante quoi. Ouais yeyo chanteur ténoriste boyiki ka ba misala to sali quoi les génération force donc ningi omoni penaki deux personnes basangani donc cela veut dire force il y a des gars donc to sangani na master to pita to sala musala ya diga mo sepila donc bana poto et surtout vient nga ambro dia sunda donc na ebi ke musala ya kitoko ko sepila donc bozana bino calme donc génération force yango yo oya na posa ya nzembo oya na posa nzela akuzwana eba nzela ya diga donc tozana biso quoi donc mon vocal était muké ça la bien. Ouais donc la studio reste qu'on a ça na biso ya mwana donc na ebité quoi. Les personnes ne peuvent pas marcher ensemble, Amra Sunday. Mais pourquoi la tokomyo kabana rimashi, Malabanyo sobakana na chewapia, Telokoma baby salanga kutu réputation, Eloko basambaka teo, FM wanzae, Didi Chimalanga na leli. Donc nzela ya mwana kwa donc ya bazana bango calme bayoka bangaye les ali to bombeli bango kaka donc savoir faire quoi to bimisa nyonso te donc bazala calme quoi ba comprendre ninyo to bombi vraiment donc mwana donc bana poto Hervé Mwanza Trésor Kubanzila sans oublier Joël Kanda quoi na London wana kuna na London donc yebika ka solola donc banzembo bien zali nani susu nani Kimio déjà ouais ils a bongo pena bana ouais merci bana noso bazona pe batasima ndeto bara batasima bango ne pena ne musique ndeza na sima. Bonjour. Oui, bonjour. C'est présenté na batu bazolanda o pe tali caméra kuna et pas ya Christian image muta film le mumba na monta film Jésus Christ kaza mystique donc oh Ramsès basu fretika maseke ma maintenant forma fullman tima belle mame donc yé yo penda donc Ramsès donc à la basse man donc je ne relance na bande ko tout bazolanda papa musique boti ko beta donc na pesi batutu mbote pika biso to ba musicien to zalia wa donc to bosser kaka to sa boulot bon nenga ba pe pour moi makambo ba ke na nem to bengani pour groupe to zaki na mege 30 mai to bengani pe na mer te nenga épinglé donc na mer ka ne to sula on est ensemble donc mer aza miki la sa boulot ndelo ba to travailler ko ba américain biso pe tant que ba musicien to tikala ka to ko vanda te biso pe to bosser kaka to sa ka musique mais on est ensemble donc on est ensemble na mer donc na pesi batutu mbote oui bozwi biso en pleine site to bosser banzembo eze belé nde to mettre to dédier na nous chant ya vie en beau state leader de liège papa fight papa social de to beta vie na biso donc nzembo ezali mais ba chant mosusu ezali wana nde tozoluka tobimisa mais
toyebi bato to balingaka bonne musique donc baprete biso main forte batia maboko banini mpo toyebi kaka mpo mosala mpe keye liboso donc topropulse mosala donc esala mwa bien. Merci Baz, c'est toi vraiment. Nous avons un chef d'orchestre. Nous avons un mouvement. Bonjour chef. Bonjour Père Langaï. Vous êtes là, vous êtes au Falk Changwa, c'est-à-dire machine, donc il bâtiment mais en mouvement, donc il y a un bâtiment rythmique en mouvement, et ça il Falk tempo, basé là bas au Cambro, bas au Musala qui toko yali, bas au Caba générique, bas au Caba ntela toké, donc bas au CP la main y a trop, mais bien zali, bas au Kaka, GDG quoi. Ouais. Merci vraiment, Missa Petalo, tout clôturé na yo. Babi obeti solo. Pico jazz obeti solo qui tourne au magasin pena collègue na ba kulu tu na mususu ça biso la imagine. Ouais, c'est étant normal bon. Mon musique qui biso to za congolais lo mo surtout na na rappeler pena na ba musicien congolais mingi. Biso to ba congolais lo to komi ko bungi sa identité ya musique ya Congo. C'est-à-dire na yé na révolution na c'est-à-dire na zongi sa ba docteur Nico. Ouais. Ba fait na biso ba maître Niaou. Donc, il faut pour bâtir une identité et ça la succès en Afrique et puis dans le monde. Donc, c'est pour cela que nous avons donc tout ça le logo bien. Tout était sur une ligne mais tout est dans la musique pour musique ba kosa ngoti. Soko kosi ngo senti que okosaka. Hein? Ngonga ça on a que ça maman ngonga kaka mukiye tala likaya bu yango eza eloka ba ko. Toyoka. C'est bon, merci vraiment. Moi, je équipe est mobile, équipe est toujours équipe est complet. L'idée est toujours une sunayo. C'est un mouvement, vous répété, tout le temps vous répéter. Tout répéter déjà, tu répéter presque chaque jour, tu répéter chaque jour. Oui, chaque jour. L'idée vous avez la musique. Parce que tout le monde a la génération et bimisi ba disque na bango beti awa. Parce que nandi bino pendenge beaucoup boaka. Vous avez bangaté. Parce que Robin Mundi boit bêti bate belé film ou la média pe partout bakoi bakao tout le monde tombé. Parce que poto c'est la brigade. Donc n'a plus bino bokom le rami balé. Parce que yebisa bisonon. Bo bangate. So mamba bon faut tout na so animateur. Abeti batuna chanine. Pour nga chanter. Siko Robin ne pas chanter. Ada chanter kasi abeti batuna chanson nini. Hérité pe boiraki. Héritier Boss Live. Donc il veut pour nous Pontiac là-bas il va monter ça héritier Bogart tout les Bogart Sunan des Bogart Maro non tant ba disque bimi hein Théo on a quitté non aucune des BM mais on a quitté dans l'album héritier ga BM bon oui ça n'a pas eu BM naninga bien naninga bien BM ndeko nanga pe utanga ya liboso na kende générique mais la chanson est habitée. Pour nous, on a Moyembi. Monsieur les chanteurs. On a chanteur, monsieur les chanteurs. On a animateur, on animation. Laissez tomber. Ouais. Tu sais, un ingénieur, à Balancé, moi, somme qui est studio, tu as payé, d'un bohemien studio. Tu sais, c'est un ingénieur, ça qui coupe colère. Non. On a une grippe, mais il travaille. Donc, je suis ça là-bas, j'en ai été. Tout ça là-bas, j'étais. Nyamakor. Tout ça là-bas, j'étais Nyamakor. J'ai goûté ça. Si on a le seul n'a pas si, au public, vous bien gagner mer. Ah, il choque un fort. Il est jamais. Coca-Cola. Moi, la souka dans Zambé. Zoro Babel. Donc ming nde fo to le bela kombo ya Ambose Dasunda Papa 5 étage Asuka babi Ambose étage Asuka balobi yo vraiment oza dernier niveau ya Sozacom na ninga kin
bosse tokina ba Belgique wana oza ndenge nini en général balancer biso sans pena veille bana ni bandeli ah na yebi tese libanga na ngape kotaki na oyoka ouais balancer biso oyoka bena mo ko mama so oyoka Papa Fai Ambosi Diasunda Lembingazo Etage Asuka Papa Sofia Ambosi Diasunda Leader à Liège Osanyo Sonde Yangaye Ambosi Diasunda Yosa Leader à Liège Osanyo Sonde Yangaye Les boss Makumi, Garcia, Zongal, Hôtel, La Luanda. Polino Bomba, Gasuni. Somba somba atonga tonga kasi bolingo na ngayo félicité otiki yango inachevé otikanga sans espoir ngai koma loleye molimo na ngao mema ekenda na bapense na yo leader à Liège natikali kolelaka yo molingo asurile le bongwani ya kole ah leader à Liège ambodi asunda somba somba atonga tonga kasi bolingo na ngayo félicité otiki yango inachevé otikanga sans espoir nakoma loleye molimo na ngao mema ekenda na bapense na yo Papa Fai natikali kolelaka yo molingo asurile le bongwani ya mavovie amboma ebongisi oreye na motema langa mela ebi ozanga ye ambo mama hypertension d'amour Papa Fai Papa sociale olalanga ye motema bala Belgique Papa la Deborah la Tracy Banga lisana dare mobali ya Marie Matondo mama de mondele ni basusi moi muma bolingo ebota ezaliti na misala la tendresse caresse pe fraîcheur na yo mon ange embrouillé mokezangi mai moya ko vivre. Ouais, botikolanda nzembo kitoko lembo kitoko bayembeli Ambo State Diasunda leader de Liège babi tumbaka kabla idéologie yango Ambo State babi ambiance ezawa na kati ya studio na komi na suka ya émission nanga kitoko makasi mais avant na chiter na solo na bande ko na ngai lo moko ya suka ba pesa numéro pe ya contact moi mabanga pe esalaka bien émission talaka badape na besoin moi transport ma provision pour les 19 mois de mise à Galoso et ça l'a bien. Nabi pour nga déjà ya Willy Mouchen na dans un bon les 19. Ya Willy Mouchen papa social depuis Paris. Pata de pointe. Oyo Willy oyo nani. Tebi ke bobima ba code ba code bobime beleti. O nga code kingani yo oza code malueka. Yo mususu code kitambo. Yo mususu code nini code kaluka. Ya Willy Mouchen code ya Congo ya RDC depuis Paris Panama. Ya Willy Mouchen Bambote na yangwana move wabi bon week-end bana tu ya Paris ba bonne fête ba joyeux Noël na ba fan to balingaka nyama ko surtout na Congo dialogue et pas Francine Ngembe bote belé ouais leader petit numéro à contact et ça la moi bien pour na batu bazolanda biso. Ouais, merci pour la parole. Autre nga benganga obetika plus 243 81 016 67 11 plus 243 81 016 67 11. Donc, on a en personne ballon d'or, donc chanteur des périlleux. Donc, il faut taper les faux musiciens. Hein. Il faut taper. Hein. Je vous tape encore hein. À la gorge Hubert. Vous allez sentir. Hein. Ambossé Diasunda, on a fait ce mot de vous n'allez pas par five. Donc, étage Yasuka. Donc, chanteur, moi, on balancer dans bas. Donc, on va danger Mikolo Zangayo dans ballon d'or. La fait ce mot de la lumière d'Asunda. La Manux. Nous mène Diasunda, donc, papa n'a victoire, Mambo Tebele. N'a domi moque dans Paris.
sans oublier mon vieux Ange Bikoule près d'Ikunda, hein, dans London City, on a Aimé Akanda, hein, sans oublier Ibes, Loulou, Ibes, Bambo de Srozali, Zoro Babel, Thomas Star Voice, la timbre supérieure dans Bambo de Srozali, on a fait Sumbo na Aimé Akandi, Domi Mok, Yolande Kassa dans la loi dans Bambo de on est tous ensemble, donc Arnaud Arawengo Tima, donc Patrick Boumanga, merci. Ouais, merci. On a basata des dédicaces, ça l'a bien pour que tout déjà boire qui déjà. Yo baksa na biko bosana ki batuno. Ba monika boulot na biso malgré ba grippe mais ba moni boulot na bois ki kaka yanga za cher mingi PDD color na robosana te Rossi Zamel na robosana te Yemoko Champlain Ndungidi qui est descendant de Nzuzi Toko Léopard Fredin Chocha. Merci rapidement. Hervé Mwanza, garçon de l'X. Yayo Yangwana. Sanité, Massanangaï, Joël Kanda, côté Wana. Du coup, le vrai Ange. Lionel Mwamba, l'américain, Keren Wete, Kadi Gaël Mwamba, donc Junior Mouko, Motemani Lola, donc. Mariandala na Paris, Bellissima na Paris, na Boaki Minuto, donc bisous à toi quoi. L'esprit du mal, Gelor, Mitwins, toujours, tal, Sanga Bonganga Yango, donc ouais, merci, Ezaki Bongo Nyamakor, na génération force, donc, le bi, Bandeko Botiko, mais pas monsieur train, donc, Babina Bon, on apporte, Baboko de la fenêtre, Babou de ma fenêtre, peu comme un trouble, comme un quel est ça, des autres, n'a pas pagaille, Toboy, Babina Bon, oh, la porte. Non, minga le bâti parce que je suis malade, Nazobela, hein? Nazobela, t'as la qui va inviter qui a tout justement une invitation à Bango Nemba, Bango depuis Belgique et pas Ambrose State, le bien Ambrose Diasunda, immeuble Souka. Immeuble Souka, mais tu bagi c'est les Azamoulaï ou les Kasozakom. Donc il y a un niveau de colo plus haut, plafond, pas social. Donc, minga le bezate, n'a pas si la dédicace n'angaï, vraiment na. Venanga weple mikilise Pirongombo El Picasso Yashiko de Wolo mon vieux pourquoi pas na Christian Alingaka mingi elengezanga lipasa na kacha Londres moi ça pembe makolo tige dans de longues jambes bien taillées bien nini mais basa ba comédien te basa ba musicien ngo baksani ça fait dongo ko ingénieur dongo misapizei c'est plan non ballon terre donc jeté donc le colo makasi. Ouais, merci ingénieur. Nabi que émission nga kitoko makasi ndelo baka chikicha melo to koloba nini. Vedi pena que micro yango t-shirt rapport na bino. T-shirt rapport na bino mais to tumbi câble. Tumbari. Tumbari yango yeba ke utaki. Tumbari. Câble. Ouais. Tumba na poto migolo ale langa. Zonga ko naya kuno. Naya. Natikela bon. Leader à Liège, Ambose Dia Sunda, Songelanga Nakopena Vestoma. Lissona Daran, Mobalia Marie Matondo, Papa Emmanuel. Kanga journée nangaye ya tela kanga di santimai bevalia kanga tan la petit papa fave atakera mbanda bajoka ye no akutafuna kotika ye akotula u azaka kanzolele nangayo bina nazabale na chéri nanga oui CongoDialogue.com CongoDialogue.com